Comprenez? Alors, Chilombo na Nyakero baboti bana 5. Na si ezana ko lisolo ko bombate, batebele baye barate. Chilombo na Nyakero baboti bana 5. Bana misato bazali bana direct au baboti na Chilombo. Bana mibale Nyakero babotaki na mobali mususu. On est d'accord. Nyakero azara na mobali moko papa bana mibale on a comme zaki kazati. Azana lelo tina bel, azana Belgique ti lelo. Bon, je sais pas boya na eba problème ko kota na makambo wana. Gisèle Mpela azali mwasi oyo après ba matata ya famille wana bazolinga mututi te, munyamulenge te. Mama Marthe na Tshisekedi wa Mulumba bakeko balela ye Gisèle Mpela. Bakeko balela Gisèle Mpela pona ni parce que Chilombo 2 fois déjà babengana ki na ndako. Pa ya mwasi. Mwasi ya bengani ye na ndako 2 fois. Nde Chilombo ke kota libala pa ya Gisèle Mpela. Mais Gisèle Mpela pe azalaka femme mariée. Mwana ya ancien footballeur moko ya Léopard. Abotana ye. Mwana ya ancien footballeur ya Léopard. Abotana Gisèle Mpela bana mibale. Nakanti bomona ba image soki bomona ki bien na ba image tangu Gisèle Mpela bazo kote na camion moko boye na aéroport et na lopango na ye na Gombe po babenga na ye et il y avait plusieurs enfants. Tandis que ye na Chilombo bazaka na bana mibale. Bona auto yoga ki abote mwana misato. Je n'ai pas de preuve. Donc Chilombo bavandaki un peu 6 ans na Gisèle Mpela. Gisèle Mpela zwa en charge. Yango singa yike pona ko étouffer. Ba bêtise wana po déjà Chilombo akomai ko botana ye. Famille Tshisekedi bakendaki babali basai libala. Bon, et yako salake Vital Kamerhe déjà abandi ko consulter Chilombo bien avant masolo yo ya Genève et Banda. Bien avant, et je vous signale que c'est Vital Kamerhe qui est à l'origine, il appelle Yakujo. Au Azaragi facilitateur, il y a négociation entre la Kabylie et l'UDPS à Bruxelles. C'est Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe qui donne la proposition Yakopona Mutumoko Babimsano, la candidat unique dans l'opposition face à la Kabylie. Et c'est toujours Vital Kamerhe. Mais Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumene, baiko balola masolo parce que masolo yaki mingi, bato bayi gaga. Coûte que coûte, eza Chilombo mutako bima, candidat et non Fayulu. Et puis masolo ya Nairobi, c'est toujours Vital Kamerhe. Quand vous regardez pourquoi Vital Kamerhe choisit Chilombo, c'est pas pour rien. Parce que bazali famille moko, baboti famille moko. La femme de Vital Kamerhe s'appelle Jeannette Nyakero, qui est actuellement mariée avec ministre Moko Azaragi, ex-militaire rwandais.